Maloba, quand c'est jamais nada, femme mariée, mère de 2 enfants, mais divorcée, bah ma copine, il y a son nous s'abonner à PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que au bien de qu'on a moi si son nous bah c'est que ma rampa bien go banda. Maloba na sukati no ba ne banteli pour aux en retardé. Makemba lelo et ya s'abonner. PF Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali à s'abonner massivement yi, pour s'abonner na ngulu pa. Tiens. Bala moto suka boy 1 million d'abonnés. PF Bonheur TV na biso, TV na bango, TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV, chaîne oyo tunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokuta tala miliki na nyampulite. Na yango salaboe, lisapi oyo kaka olembolela kasani, yango nde okosabone nango, okoti na YouTube. Omoni esika bakomi sabone na rouge Dobika. Tala likonga wana lisusu ya moke Dobika bagaga kitoko okokuta awa be mission kitoko okokuta awa PF Bonheur TV bilingi PF Bonheur TV nde makambo na Canada veut dire yango nde penje yeli bido PF Bonheur TV ska bomona dendo ele bolela pro bolela fo boluka bokanga na kata PF imeza na kade tukanaki judemo tukanaki grand terre na yeyo wana kata PF Bonheur TV bo s'abonner massivement donc bo s'abonner bo sakokota ebele bana mokili mobimba veut dire toi pa na kata PF Bonheur TV nde makambo monde entier mokili mobimba batata ba mama surtout bino bato na Canada balobi scène ya soronde yango yo PF Bonheur TV balobi biso baso to s'abonner massivement yo motoringaka papa ndange babi yo motoringaka batiste nyonso boza komonwa wa balobi s'abonnez-vous massivement. Allez, s'abonner. Voilà, balobi na PF Bonheur TV makambo kitoko ezali bagage ba filme boko kamata yango boko sepere. Bonjour à tous les abonnés de PF Bonheur TV. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans vos maisons pour que nous puissions discuter, parler d'actualité au Isali Koleka, toujours dans Katia RDC. Je vous dis que l'émission se passe à Kinshasa, dans l'espace Morokitoko, donc espace Beverly Lodge, donc na Kinshasa Gombe paiwapi ba yambi biso awa donc sika moi kitoko ya kimia vraiment merci na ba responsable ya sika oyo ba pesi biso merci beaucoup aussi na mama Mireille pour na grâce na yende to zui esika ya kosala émission zoleka awa na Kinshasa. Alors tous les abonnés au bazali à travers le monde, en France, en Belgique, na ba oye ba ibanga bazali na Canada, bana ya Montréal na pesi bino mbote mingi en direct de Kinshasa. Alors, Tokolo Belanine, si je ne suis allé bongo, il y a concert, il y a Ferregola, le 24 juin. Hein, donc, c'est le samedi, il y a semaine prochaine. Donc, le 24 juin, Ferregola à Robeta, dans Stade des Martyrs. C'est un défi. Il faut tout le bango, c'est un défi. Pourquoi c'est un défi? Parce qu'il fallait pour pas faire un plan. Et bango, balé bazaba concurrent. Fallait pour pas faire un plan. Oyo mutumoko akoki koboya yangote. Tomoni yango nenge eningisa mokili ba image ezali. Alors Ferregola a l'obligation de faire plus que ça. Mais qu'est-ce que moi j'ai remarqué, moi Papa Bonheur, l'inspecteur Colombo d'Eric et YouTube congolaise. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Pendant au moins 3 semaines naza awa na ville à Kinshasa, je ne sens pas la promotion na hauteur. Il y a concert wana. Bandeko, na osenga na ba Gaulois, réveillez-vous. Ça des Martyrs, c'est 80 000 places assises. Mais ce qui est tourné comme même 120 000 places. Alors, ça là effort, il y a parce que c'est un défi. Ce qui est beau réussir à monter et vous allez échec, bako dénigrer leader Nabino. Musique Ezali, il y a Kitoko de Ferregola, c'est un bon chanteur, un bon compositeur. Azana musique na Kitoko, mais ngana lo bango, seul le talent ne suffit pas. Il faut bosser la stratégie. Bosser la carnaval, bon matisse ba banderole, bosser la promotion, il y a auteur, il y a artiste Nabino. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas, on dirait qu'ils ont les locaux et Fandi, Kimia, Bozo, trop sûr, Talaboza la trop sûreté. Il faut qu'on incite la population au Azali Banda, Batouba, Iya, Bayako Kota na concert. Batouba, Iya, Batouba, Somba, billet. Inciter les gens.
bosala marketing na bino makasi. Hein, pour que batuba stade on etonda. Au moins babiloko oyo les loso comme même guerre oyo tozo mona oyo. Il y a roga na Ferregola concernant concert à le 24. Mais ngala lo bakisa ba golo ba ngomon ba créer ngo. Hein? Moi je cite les noms, c'est Mark, ici le guitariste c'est Mark House. Comment ozo ke na ko attaquer mutu o azana pays na ye mususu o azana liberté azana droit na ye ya ko beta concert na ye jour o ya lingi. N'importe sur quoi ça par comédie ou quoi je sais pas ou qu'on a non longue la date na yo hein o beta te yo nani o lobby biblio bon et voilà que au créer frustration au créer fissure au créer les lots ambiance moko ya mabe o comme les lots comme guerre sur quoi na bagolo peut-être bazala kuna na Brazzaville bakoko kata bakoma oh c'est d'abord l'intérêt de la nation. Ça je vous dis que ma débat et retourne pourquoi parce que c'est un défi parce que bango ba obeta on a kana abino ba congolais à Kinshasa de ba benga so ba zairwa bolobi bo pona biso to ko prouver bino ba ngono ko tango ata balinga ka roga te na ba fan na ba mususu ma ba ngono ko tango par défi pour que ba prouver bino que ça ça les plein donc mon bêtise on et outi non kaka et pas musicien mon congolais oyo Mark House on a e ba raté comment faire ko gérer était à gérer parce qu'à chaque fois qu'il passe à la télé, c'est pour dire des bêtises. À chaque fois qu'il passe à la télé, c'est pour non, la musique c'est pas les insultes. Mark House, tu es un guitariste, c'est pas le tout Markou fait tu œuvre et belé. Concentre-toi comme étant un guitariste au ça là-bas œuvre et là. Aujourd'hui quand on parle de Ringo Starr, c'est un guitariste. Quand on parle de Mike Amunen, Bazali arrangeur guitariste. Quand on parle de Ramazan et Baza, guitariste amené popo lipo tika bilembo. Mais Mark House, yo élément nautique il est. Et ça il y a kofinga batu. Il y a ko inciter batu na babilo comme on a ba violence inutile. Au lieu de faire la promotion, il y a concert na bino zulu ngakwa attaquer un Brazzavillois montazo betane concert na mboka na ye. Qui vous dit que na ville à Kinshasa concert ezaka le 24 ezaka moko? Non. Na moni ba bandero les a na otambo na mona Didi la course obeta le 24 na mona ba mutu na mutu azali na sika oyo o asepela akino oyo ka musique na ye et là ça la différence c'est la promotion au ça pour attirer public et ya kokota na concert na bino mais bino bozo ki ne bozo ki na bo memango na ninga ba insulte ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La musique ezaka ezapo na ofinga te musique ezali eloko esangisa ka bato. Alors bo ça est fort wana. Biso beto ça la promotion parce que pour nanga nakolo naza goloate naza pe on va faire il fallait ceux qui warrior naza na pe warrior te mais moi je suis amoureux de la bonne musique muno so ça la musique na ya malamu to betele maboko pour lelo banzembo lo kuta pe ko belle la musique à Congo batu musu ba beta musique o so ki pena nzembo ngo kwa net ka tanto e ba mi to beta pat ndeka 1 à cause les ba petit do bande mo lo kuta e ko titro. Alors nous avons besoin ya koyoka la bonne musique ni pena ba lobaka musique agréable à l'oreille ya ngode to za na posa ya koyoka. Alors jusque là ba concert et betami wenge musique a beti concert. Hein? Bah on a 4x4 bah beti concert. Fali à beti, héritier à beti. Mais pour nanga orchestre mon côté est présenté ce spectacle à Malonga. Alors faire et tu as l'obligation ou tu na maison mère bo beta ba concert bo sala ba spectacle à makasi au bile monango le les. Alors il est temps de préparer un bon spectacle. Boye ezakunane yembande betande binande parce que c'est un spectacle et là un méga concert ya monene ozo beta. Donc beta yango na ba qualité nyonso son ezala kitoko boyemba kitoko bobina kitoko parce que ça ma musicien mingi to yebina Congo ba beta ba concert total yango te ezala raté parce que nul na côté spectacle. Alors il est temps Ferregola, il est temps na ba gaulois beau somba babier, beau ça la promotion, beau ton de sa stade, c'est un défi, parce que ce beau sali plein que les qualité ou bien beau sali et cocaïne qualité, les gens vont se moquer de vous hein. Et au tigre les lembo parce que les lots télévision et radioté, télévision et radioté.
tu as soutenu à l'époque où les paroles s'envolent, les écrits restent. Non, les paroles restent parce que bilembo ezali mutu nyonso aza na téléphone akota téléphone akofilmer bakomona yango mo azali na caméra akotia donc mutu toi capable ya ko garder ba image. Alors Ferrego là, tu es un bon chanteur, osa leader, présenter ce spectacle à malamu. Présenter ba chant qui toko sala répertoire à malamu, bo beta bo yemba bo bina et ko sala plaisir ya ba mélomane. Voilà, Oizali conseil to copé Sabino. Alors, si c'est la première fois, n'hésitez pas à abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et je profite de l'occasion pour saluer mon ami, mes amis à Montréal, Papi Maurice Mbouti, Baudry Mavwangi, Stone Monfo, Noëlla Arobase, sans oublier ma tendre épouse Laurette Ntangu Sona et mes enfants Alison Flore, Kimberly Fayoulou et Anissa Victoria, Aniston Fayoulou. Je profite aussi de l'occasion pour dire salut à Maman Françoise, salut à toi Sheila Ntutissa, l'artiste international. Bon spectacle, les lots spectacle malamu. Tu as vu la côté kuna na côté kitamu tu as le spectacle nayo. Claudine Lumbu, la bande nyonso oyo bazali ko soutenir biso au bazali na biso elongo. Et je profite aussi de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances à la famille d'Italoa qui ont perdu leur frère vraiment. Et nous sommes de cœur avec vous. Vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir. Coucou, Maloba, quand c'est jamais nada, femme mariée, mère de 10 enfants, mais divorcée, bah ma copine, il y a son nous s'abonner à PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que au début de qu'on a moi si son on le c'est que ma ramba bien go banda. Maloba na sukati no ba ne banteli pour osa na retardé. Makemba lelo et ya ko s'abonner. F Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali à s'abonner massivement yi pour s'abonner na ngulupa. Tiens. Bala moto suka boy 1 million d'abonnés. PF Bonheur TV na biso, TV na bango, TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV, chaîne oyo tunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokuta tala miliki na nyampulite na yango salaboe lisapi oyo kaka olembolela kasani yango nde okosabone nango okoti na YouTube omoni esika bakomi sabone na rouge Dobika tala likonga wana lisusu ya moke Dobika bagaga kitoko okokuta awa bemisio kitoko okokuta awa PF Bonheur TV PF Bonheur TV nde makambo na Canada veut dire yango nde penje yeli bido PF Bonheur TV ska bomona dendon elle est bolela trop bolela fort boluka bokanga na kata PF imezana kade tokanaki judemo tokanaki grand terre na yeyo wana kata PF Bonheur TV bo s'abonner massivement. Donc, vous s'abonnez, vous s'abonnez, belé. Bana mokili mobimba veut dire, toi, pendant 4 PF Bonheur TV nde makam. Monde entier, mokili mobimba batata ba mama, surtout bino bato na Canada balobi, scène ya soronde yango yo PF Bonheur TV. Balobi biso baso to s'abonner massivement. Yo motoringaka papa ndange babi yo motoringaka batiste noso boja ko monwa wa babi s'abonnez-vous massivement. Allez, s'abonnez. Voilà, balobi na PF Bonheur TV makambo kitoko ezali bagage ba filme boko kamata yango boko sepere.